pas Koffi Olomide. Non, ezari tinzela ngana bime pas chetani gola. Ngai na uta na folklore, malama pas chetani na formation dans soda. Opasi yango epa nani? Yakato baluka na mabelelelele. Yakato tanda liputa to la na. Congo dialogue ya bolingo komelinga malere nzambe. Il y a une capacité à 24 titres. Album. 24 titres, Banzembo Ebete Simbite. Au Baxi Sunanga Moumussou 12 titres. Et Romisori 38 titres. Banzembo Simbite. Hypocrisie na musala ya mabe. Oyo kumisa moto et en plus le bilo trahi ba faire. Congo dialogue. Dialogue eza place mobulu ezali. Place mes attentes ezali. Place bat basoka na te bon. C'est un dialogue. Yango peut tourner un dialogue. Ah, dialogue eza mambo belé, ngana peut to ça dialogue bien. Yo ne peut ko ça dialogue bien. Ngana rare musicien tanga ko moi si na télévision. Ah. Te oza makambo yo ba biota natangati. Ouais, Congo dialogue n'attend, il faut to sangana kapo ça la bien. Vraiment émission Rolanda Yango partout dans le monde, Nami Kili, par-ci par-là, émission Yango quoi. Ouais, c'est une belle chaîne donc et là cite-moi Kitoko, Tolanda Raba information bien bino ne bosala soto sala à travers les locaux partout dans le monde baé barabiso. Bino bosala ra monde momé comprendre obiso to préparer obiso to sala ra pona bango donc bosala loko ma miroir moi ya biso quoi. Alle bena moto mweto lekela IRDC. Nagaja kapasu chimushidi, jeje chakapasu chimukwata weyo. Nyonso bwa jama. Merci Nabana Poto, merci Nabatu Touro Batalaka. Émission au dialogue des stars, pourquoi pas Nabatu Nyonso oyo balela site oyo www.congodialogue balobi dialogue ango eye bana Poto, bana Paris, bana Londres, balobi awa tozali na Inde 3 place nini oyo Ferregola Jésus de Nuance place à répétaka, place à répétition. Toye na place à répétition car ndenge na bisaki bino balobi Congo dialogue toujours likolo. Toya place nini live ebeta mara. Na sir bozoka déjà makelele à place Jésus de Nuance Ferregola à répétaka na Inde 3. Toye ko solo la ma solo. Pourtant tolobaka Congo dialogue. Ezama solo ya likolo, ezama solo ya likolo. Merci na batu tout bozota la biso en Australie. Merci na batu tout bozota la biso en Océanie, pourquoi pas en Afrique et pourquoi pas en Europe. Place ma solo vandi. Je confirme avec Fox. Francine Ngembe, la femme à haute qualité, phrase correcte, 100% Kano Kaka, merci Nayo. Et pourquoi pas na Chico Deolo, prêtre responsable. Tozo kota na kati poto confirmer na bana poto ke toye na Inde 3. Le rôle à toye na Darby ou azali derrière la caméra. Toko tambola na ye poto confirmer na bana poto place nini. Ferregola a répété à tous les gars. Merci Nabana Poto, merci Nabatu Nyonso balingaka Congo dialogue car on est na ebisaki bino na sommaire émission. Toko za la place nini Ferregola a répété kana Inde 3. Yango masolo toko tambola na Darby tozwa Jenny Boni. Carré Congo dialogue balobi Nicolo Toana Congo dialogue GDG système de G. Aux ça pleine répétition, tout ça. Merci beaucoup Jenny. Naolinga téléspectateur ya Congo dialogue, pays dialogue des stars. Ba yo ka tana mo logo mo zongisi bango po memi bango na bloga mikolo yo. Balobi Congo dialogue non mais mabona. Bato ba eba kibisomi bali ba koma koseka ngai. Tala kuna mwasi akima ye akoma kokondo nzoto zongela ngalingio osala ngabetela kwa kokufa pa do Congo un dialogue ngo yebi nakobosana te komona babi système de jeu mo yebi j'ai tout ko tabino en pleine répétition nabi ke bote ko bwa ke logo moko wana ya sika dérangement o Jenny a sali a memi biso likolo nabi te bana Congo dialogue ba ko yoka yango. Balobi wana na pesaka conseil na bolingo balabala eza risque ke boko kuta la pena criminel ke boko kuta la pena na yanke moko boy
atoshi na momi na couler na coin. Yango na pesa conseil que moi parler ça la bien. Attends non bali moi c'était mais moi parler ça la bien. On a ya na peso nyonso yangai. Oza kopimela nga peso jula na umba. Na peso nyonso yangai. Oza kopimela nga peso kevine makambo. Bolingwa balabala na inga lisusu te. Kotisanga na pale bebe. Na pema bongo besanga kisina vandela pona loba malamu soki na vandi malamu te putain merde chou. Hey, Jenny, nabi ga sali plaisir na tutu bazota la biso na poto. Jenny obanga no pété hein. Ngana banga ratinga za soda DSP. Soda bes ya DSP balongola des système. Soda bitumba tout. Est-ce qu'on vit un peu l'orchestre Jenny Loaba natika na faire gola na beta na no koto kuna omoni orchestre oyo ese orchestre bayembi soko za awa o s'imposer na orchestre soko za bosser ese orchestre na biso ya Nika Boroni na Jésus de Nuance eza na avenir ebele photos ala tellement to ça ba jeune photos ala to za na Jésus de Nuance elongo ndeka masolo ezalaka nayebi ke bana Congo dialogue masolo eza carré génie répondre na bino yo mwana Nika Boroni na Jésus de Nuance moto yambo pona batutu balingaka Jenny pona moni goza répétition na tikelo temps répétition okoyebisa bato bazotala on a poto partout dans le monde nini na webisaka batutu baolanda ngai mikolo toza na studio tozo préparer ba système ndenge ezalaka to préparer ba système na studio ndenge ezalaka batutu o balingi ke Jenny répondera sur la bango soka ba bengi yo na système ba ozwanga mbala moko na profiter na pesi Verwile Madela Genève Mbote na pesi Claude Lukeba Kweno prêtre de Switzerland na bosanité Jenny Kimoto Mimi Lutama Roger Maliba Guillaume Vangi na bosanité batutu bo Holanda ngai ba Jiris Mawana na bosanité batutu na pesi mino bambote na leli système de jeu vote singa Jessica Chilanda kolela ngai kolela Jenny kolela nga Congo dialogue GDG. Merci beaucoup Jenny, merci beaucoup, merci na simplicité non. Merci na batutu obozota la biso tika topesa merci na Pierrot Gombo El Picasso et pourquoi pas na Rebecca Toto Badiama Guilin Soumaïli Kolo idéologie tozara tosa musala nabiga bana poto bozota la biso et pourquoi pas na Patricia Mbokanga na kati ya Australie bébé hiver et pourquoi pas na Betty Bwana double B Betty Bwana na Australie balobi Betty Bwana na Australie nazo beta CT Betty Bwana océan ya munene bana potonga lo bana vérité boyebi na moni Blaise créateur na J7 Blaise créateur bonjour Congo dialogue yango yeye Congo dialogue pono dialogue esani dialogue eza place mobulu ezali place ba mes attentes ezali place ba basoka na te bon senga dialogue yango pe to na dialogue. Merci beaucoup Blaise créateur déjà ba tomba mona Didier Lacoste a mis l'esprit s'il faut le dire toroloba mais les autres monio est pas à faire égaux la Jésus de Nuance au voyez ça ba na potonini oui c'est normal il fallait une des alaboy Yaonde Congo zelaki Yaonde bana Paris baselaki bamonanga peme na Jésus po talaka Jésus donc ba tout bazala peme na Jésus bazala décider bamona ba miracle ba o ba tosaki bamona ba résultat na bango yango ko sala peme na Jésus et ça bien pour ngai quoi na shishaki dans les bons na sala peme na Jésus obini sabatu et pas la coste na dégâts o bayebi lelo tomoni oyo epai ya faire egola Jésus de Nuance moto ya yambo ba surprise nini bana poto to bana ya Afrique bazozela en tout cas ba surprise ezebele bana poto bana Paris Bruxelles
États-Unis, Angola, monde entier. Tous ont préparé qu'est-ce que j'avais dit. Aujourd'hui, sont en pleine répétition. Tous ont travaillé pendant un petit peu quoi. Bobo ça na blesse à Kala. Bon mais ça na blesse à Sika permet de faire rigoler. Nasa na ba surprise. Bon on dit matin au blesse boye bagi. En tout cas na kutani na moto on ça la fierté de la musique congolaise. Faire rigoler. Chanteur moko congolais tigala na. Mais la cause c'est pas non ça fierté de la musique congolaise. Tous ont mettre ma solo à Chelsea. Tous ont mettre ma solo à faire rigoler. Ouais là toi mon nga ba mon directement faire rigoler. Ouais les gars c'est le cas. Donc et moi qui nous évolué, c'est toi en 2015. C'est net Moutoumolé Moussou Patricia Mbokanga, to Rebecca Toto Badiama Baotolo Babi, bless créateur n'est au Bossanier. Au gros song ça va dans mon logo mon boîtier les canons ba bless créateur yewana. Demigolo non c'est pelana bête la bateau. Et ba moninga babi que mutabeta bonioma yewana. Mutabeta seke bien yewana. Yo linga yango. Ouais ça va être nanga ça ma bête. Et puis d'être Maman libala ngai na kota libala yango ya passé. Mobali na linga do yango do. Na lango beta ngo sumingi te pressé les gars. Na minute to beta biloko ya. Qu'est-ce que j'avais dit? Na 7 4 minutes 45 secondes. Oh tozo baby samboka. To benga ngo mu pepe, eleki makasi ya. Dialogue, bonne émission. Dialogue. N'a pas solo là. Quand mon abisio, avant qu'est-ce que j'avais dit hier, faire rigolo la zokanga mboka. To bete le générique à 4 minutes 45 secondes. To benango 7. To bois qui le roi banchelo. En tout cas, bah bimisa qui bravo. Merci. Batumsur ba yoki ba disque na bango na bana na bango na ba koko na bango na ba noko na bango. Ope bazaki na chance ba yoki bango. Il est temps. C'est le temps et à Jésus de Nias. Les créateurs, Bigawe dialogue Congo, Mona, Obeti Pos et Simbité. Tout a toloté. Et puis, il faut qu'on la signe à Moussala. Le nom de l'équipe Moussala est adé. Au monde, il va échouer. Balobagi trop, Moussala est adé mouké. Bissoto le baramouké, Moussala est belé. Ils n'ont pas si pour échouer. Et puis, il va échouer, il va aussi là. C'est pas l'équipe. Vous êtes à Jésus. Donc, premier à Jésus, au roi de la tête, il est soutien. Jésus. N'est Congo dialogue, il est sous Nabango. N'est la musique, il a fait rigoler. Et puis, la minute, nous, les moutons contrôlés, on a Congo, c'est Jésus de Nias. Voir on a Zalate. Même si nous avons qui n'a mon arabe na musique, première fois on a joué dans le studio, nous avons cher de poules na katabilamba. As un grand chanteur au Saranati. Batba retenir ni na passage nous pour na tigelo péton répété na émission Congo dialogue des stars. En tout cas, Batba retenir que tous préparer ba on a nous musala bien. Donc na part musala et leur musuna ko garantie ba ngwezati. Na za mauma musala tous a permet na muto ayebi. Bon c'est la 4 minutes na boaki danser. Na boaki danser na bi danser à mort. Pas de problème. Na bête ba biloko le roi ba. Mandale kinga na nyoso. Ale kinga na bilamba. Solo bolanda banzoto na yete abelaka. Kolanda basante na yete abelaka. Vous avez bloqué Sika. Na bête le ba bloqué le roi ba. Kinshasa mboka kotika moi c'était pensa poser la rayo. Sinon on passe la bord. Kuna ba panzi bord. On a biloko zoya. Toso bina na facilité, toso beta na facilité, toso ma na facilité. Vous beaucoup de en plein travail. Musala le sale mamakasi. Il faut contrôler mboka comme na maboko Jésus. Pour infiltrer ba koti trop, mais c'est ça kotika la Jésus. Bless créateur a sigé bino bon boulot. Na single déjà to beti 4 minutes 45 secondes. Générique na biso ya Seben. Na boaki makasi ba sepela. Et puis qu'est-ce que j'avais dit? Et Zoya, ba biloko sikeza na kata qu'est-ce que j'avais dit? Bo sepela na invitation to komo chiter na pesa ba mbote. Ba to tuba na posa ba ba dédicace na bango na disque na biso qu'est-ce que j'avais dit? Bo benga na 089 53 79 013. 089 53 79 013. Mbote mingi na grande sœur na Linda Dianga na Bidi. Maman Alex et Augustine na kata Paris.
mbote na Hervé Makaluchi 112 machine d'ambiance na States, mbote na bana poto tout, mbote na venanga Odilo Mampuya prêtre venanga Odilo Mampuya. Bozala qu'est-ce que j'avais dit, batutu balinga en tout cas. Nasiré bino bon boulot. Merci beaucoup, merci. On a tout ko solana bless créateur pour na plaisir ya batu tout au bozota la biso na Océanie. Pourquoi pas topé ça mbote na papi ambassadeur Petit Zebola. Keba ba loka matériel ba la moro des loka matériel. L'homme des événements veut dire on ça la fête. Ozana poto olingo so mutuka na kini solara na loka matériel. Dialogue za mambo bele ngana pe to ça dialogue bien yo ne peut ça dialogue bien ngwana quoi yo ebiga danger échapper ba yebi échapper Papa Wemba échapper Ferregola Toyota la nous na répétition échapper Masolezo kende ni pas Jésus de Niance Ferregola Masolezo ki to ko moni mikolo na ole ngolo baloba depo musale za makasi na osana disque qu'est-ce que j'avais dit. Parce que si on a le balo, il faut pas être calme, pas être patient, pas patienter, bien, et on a peur dans Jésus de nuance. On a un boulot, c'est-à-dire plan. On a un plan. Et s'appelle le lot, tout le monde a un orchestre rebelle, tant de départ. On a peut-être échappé au banc à terre, mon petit café rigola. Au moni. Au ça départ mais départ à ma baie. On comprend départ à ma baie parce que jamais n'angoli ngana quoi na libulo banoko bakwei. On comprend nga funa zaka solide na solide bon ngana deuxième fois solide. So moni dans na ba faire na bless polo ba ebe ba demse parce que ma belle ba fait ça ponda ba ebe ba John Toto ba ebe gloire en sai crédit lyonnais ba ebe. On comprend. Et là sika on a la Trace TV, tu as les bandes qui travaillent sur les bandes de poisson de la biso. Et là, c'est 4 minutes. On a surpris. On comprend nini oyo. Qu'est-ce que j'avais dit? Nini soya. Est-ce que maman bien ça? Les surprises c'est belé. Et on a les trop de peau. Si on a trop mabé. Tellement. Toyokio on a dérangement et logo à nous péci. Obiga félicitations. Ouais merci. Merci na félicitations. N'importe quoi de kata mwantuaga. Bolingwe katisi bibale bodle kuyena ngaina kolingati bakamata yo bakende na yo marka uze damba esko place na yaka sko na peme nalala jamais nakanda soki alali pene na ngai maloba no elengi échappé c'est ça po ngolo to saka mokonzi plaisir po opportunité à faire ça. Oui, bana poto, na suba coup de fil, balobi échappé, Toyoka échappé, Zinikumbi lukela biso échappé yo, Francine Ngembe, la femme à haute qualité. En mode dolo, on va gloire ça, il va comprendre ici, c'est là, papa chomatendele, baba visa pour na bena kati pera satia. Badem se fasko ma bela naka. Babengaya moto ayambo, babengaya papa Melina. Babengaya bakombonya sata kato kumisa petondi mae. Lala babengaya Jésus honorable. Bako Gigi. Échappé na Jésus fara ni asango makasi ozo comprendre bato tu ba song sa na sona obeta bango na disque oyo ino ba boyemi mabe bo sali musaba avancer bo so correction bo kamna deuxième fois solide na okita kundololo la sanga mokili akala ezalaka ya ba Kristu na tie kalenga moko na mawana kolela oka kundololo. Parce que bord 4 minutes wana seben wana o babi Ferregola emi na anglais. Vedi no mona ba photo tina ba net. Masolona ndenge. Banzembagane ya munjile presa. La banzembagane ya. Banzembagane ya munjile. La banzembagane na salamate. Nzambe na salamate. Bato batalio ba retenir ni na passage na yo. Ba retenir ga boye. Tous dans le studio de travailler. Bateau tout bas na posa mabanga o sebela échappé. Aboua comme mélancoliquement. Bateau comprendre au bengi ngai.
numéro nangeza 09 97 10 20 95. So lingo so appelé logo bien ba papicho matendele bazwaka 09 97 10 20 95. Moi numéro nangai vient nanga Roger Ndonga na s'appelle l'action Idriss da Costa vient nanga Chico Mabele mame. On doit comprendre. Biso dans le batro teto embaka. Mbote na aigle jaune Gladys Ngoya veut dire moi ça pembe Gladys Ngoya et pourquoi pas na Francine Ngembe. Balobi Francine Ngembe mutu mo benga na Ukraine. Atuninga bizini Francine Ngembe zanani. Lingoye ba Francine Ngembe soka zanani. La femme à haute qualité, phrase correcte. Merci beaucoup na Francine Ngembe. Bonjour Mao. Ouais, bonjour, Ndeni Goya. Kitoko Mao. Congo Dialogue Yangoyo. Ouais, en tout cas, bana Congo Dialogue d'abord on a profité pour nous faire ça bonjour, bonsoir pour nous autant on a soir, puis on a profité pour faire ça conseil que ba bomba ba mbongo na ba mpo kala mingi te amamwezo beba. Mao na olinga et là on vocal félicitations d'abord na vocal na yoana. Félicitations parce que degré à vocal on a la capacité à chanson. Chanson de degré vocal on a la capacité à 24 titres. Album 24 titres banzembo ebeti simbité au baxi sunanga mususu 12 titres et remisori 38 titres banzembo simbité ce qu'on a. Oh Mao tolo ba vérité mutabeti 24 titres biso tout oyebi eza le roi de la forêt ou ranson fleshingeta mutabeti 12 titres eza fali poupa sko yo wana solo bela banani sauter pas jona parce que ngana tangi komba mutu tanga na biso ndenge non vocal nangai Mao Tchechum eza na valeur ya 24 titres o ebetami esimbité toyoka ngo avant na ngana lo bango est-ce que yo mona ngote na ba concert partout na ba boîte na ba bar so ba ika nzoto nanga chéri motem na banda ko beta bango depuis kala na beta de ba muchele koka mwana mama be e beta e frappa toke na est biso nyonso to beta banzembo est o lobanini to beta biso nyonso banzembo est poto embela bandeko na biso na est ba makambo elekaki wana mais meilleur vocal ya moko bana mike ba emba ka mikolo ba emba oyoki kuna baleli babomi batwe e masasi bakobeta kana batoka ka ezaka ngai Mao yembeli wana ozongo wa beyembeli yango moni na senso ke biso toza biso bana Jésus de Niance to abatu moko ba vocal na biso epezaka to embaka te oyembi soki ndeni na obeta plan po tant na obeta public il faut ba sepela et surtout talaka qu'est-ce que j'avais dit kala mingi tia c'est ben déjà so kota na terrain po lo mo boye ya nenga G à 4 minutes bana poto bana partout dans le monde ba mona ngo ndeto bwagele ba panzi likolo ba mona ki ba ntembo belé bimaki donc Jésus de Niance cette fois-ci habite au boire à 4 minutes ba benga ngo seben mais qu'est-ce que j'avais dit ba plein ça po ba yebi ke ngana ratakate o soda na bango ya makasi na ba benga nga soda ya bemba les buteurs na ratakate ce qu'on a qu'est-ce que j'avais dit niveau na okende benga kanga na sanzamba la mona Kinshasa mobimbe RTNCTK emekale kile na raga donc ce n'a bina kota ce n'a bina kende eza dégâts pour chef d'œuvre eza chef d'œuvre manga mingi te biso to lobaka trop te biso to mais Mao shiki to pa lobaka trop aka nde yo loba boya nani oyoki nani shiki to lobaka pe trop ne yo za muta polémique ngana obeta masolo ke non bana kini nde bazana ba bi na minute to na système sauter page soko yelinga na gauche na biso sauter gauche soko yelinga na droite na biso sauter droite donc masolo ezande ke non sauter page pour Jézara moko maobi ke ti to sala émission ka tout bon c'est la sala vocal o la musi mokili nzoto nanga amotema nange sheriki mobali nanga egei wapi yo wazanga lisalati Flavien Dombele e sheri yako kwanza ngana yi nzoto nanga motema yango na loba eza na nenga jeza na nenga ba vantirité biso toza ba soda ya bemba ba soda ya Jésus de Niance ça c'est Mao Tchechum le biteur sinon obeta li solo boeba Jenny Lema ba ebi yango ba Flavien Dombele ba ebi yango ba Bes Berado ba ebi yango ba fena ngai do Muzamba ba ebi yango ba fena nga Bestino Bilele ba ebi parce que Mao Tchechum maza soda ya makasi et puis qu'est-ce que j'avais dit Zoya 4 minutes de Jésus bimakala mingi te 4 minutes obengango seben tout le monde au vanda seben seben héroïne na mabe projet eza ya robeba
toyindisaki deya na dérangement, rien à dire. Bafokale cartonné, bafokale ana valeur ba nzembo. Et puis tant nazo bafokale ana valeur ba nzembo ndeko nanga eza puna fancité. Tant na bafokale ana valeur ba nzembo eza na sens nini? Toza na kin, to ali banda te to na kin. Ba disque bimi bimi, ba nzembo bimi bimi, félicitations à tout le monde. Ba ya nyonso ba travailler na bango bien, mais eloko obeti et kangi ba yokio. Non, c'est pas donné aux bébés enfants, c'est pas donné aux enfants de 3 ans. Oza bitumba ya makasi. Bituma moko boye muta kokota te public ndezoloba ngana beta kana che micro boye ha ba oyemba sona che ha ba ye bati madiker motemezo beta lokola mbonda pimbi beti lokola hey pimbi toke nzotwe ba yembaka motema ai omoni makambo na zoloba ya matinzobe donc biso tozo travailler ndena niveau moko boye ke non tozo beta pour public sepela parce que les galactiques ndenga zawana après ça déjà banzela. Et puis qu'est-ce que j'avais dit oh bah mais si si go faire rigolo après nous banze moté c'est bon on va misa ba vocal. Oh yo vous informé vous informé mais peut ça biso information nous informé mais ça biso information mais information exacte gendenge za on a dit que oh ba surprise ezebele biso tonto ba surprise exacte que non surprise kaka oh nani to toki nente surprise eza tant ba surprise eza dit jamais vu. Dis jamais vu on a contribué dans la sur momoni que tous on a travail on a bossement to lamba ba plan ba surprise ngo kanse euta be uta bandundu e uta Londres ba surprise ezaka awa e pa na biso moko ka merci Mao tika to pesa mbote na batu tout bazota la biso na Londres Noël Okito de la part de Vasco Mabiala de Gama Vasco Mabiala d'MC à Ferregola Mao batutu batalio à travers cette émission Dialogue Star Congo Dialogue au yebisi bango nini. Ouais, en tout cas liloba suka nanga mot de la fin nanga ezalaka ke non bazala calme pour niveau oyo ngai moko na Mao Tchechum le biter place na okende. En tout cas na za neloko na neloko eza déjà boyeba na neloko eza donc place na okende mbalo na okende likolo ndeka ya Jésus ba to okende likolo mbalo to okende 7 fois likolo mais pour na ba contact bana poto bana Angola bana partout dans le monde soy besoin pour son solo na ngai moko Mao Tchechum le biter chanteur à public chanteur à bis encore bazara mingité boyebi bobenga na 00243 89 622 0803 donc 00243 89 622 0803 président Lobaki boss Lobaki ke kolobeza bango même musaleza ba koto so ngana loba troté maintenant ça bango bazala calme ba osepela na disque ndezo mais ba mbote ozalaka ebele pona ba masana ngai Joël Eyoke Jolas garçon simple pe ba mbote mingi sous c'est pas ya nani vient ngai Edo Muzamba pe na robosana te Joka Sanji soda ya makasi pe na robosana te Joël Okito pe Noël Okito na otala pe na ngambu ya Angola nazomona batlokola ba DJ Ken na Luanda soda ya makasi bébé Nion chez moi si kitoko moi si ya pembe Malolo la canadienne Lauriane Mbemba Mole Mike pe robosana te Vio aso esaka biso makasi ye penda so tozangisi ye eza pasi makasi vio na saka ebele Costa Couleur vient ngai Costa Couleur donc ba mbote ebele pona yo pe soki na kina place ya bana Londres taka oza émission libanda ba trésor de Versace bazali wana ba Basta Sébastien bazawana ba Yannick Mubimba bazali wana nazomona ba Jenny Lema aquarium ya mboka donc j'ai bouclé boza la calme bana poto boza la calme qu'est-ce que j'avais dit et ça y a danger Rizé bonjour ndeko bonjour bonio Rizé ya Gola balobi Congo Dialogue yango hier ouais Congo Dialogue Nathan il faut to sangana kapo ça la bien vraiment émission Rolanda yango partout dans le monde na mikili par-ci par-là émission yango quoi Rizé ya Gola chanteur nabino chanteur à deuxième voix au provenir au boyebi banda lekeleke yaka to baluka na mabele ti c'est obike eloko wana lekeleke wana esoko sela bisongo te bana poto balinga yebi bana poto ouais si to sala musala malamu kaka pona ko convaincre ba fanatique na biso balinga biso lokola ba chanteur ndeti ba guerrier lokola biso ti lelo yo to so bundaka ka bitumba pona no bitumba silite quoi ngana zolela biloko ya nzoto na ngai
ngana zolela jeje jeje avua motema ezobeta misoso mona soya lolemo na ngai opesi yango epai ya nani yaka tobaluka na mabelelelelele yaka totanda liputa tolalalalana Kongo dialogue ya bolingo komelinga malere nzambe benga nonga yo fulanga na boîte noire cheche makanda nga rize agola na leli vasco mabiala polo vena yo sheta eza kolengi sangama boko eza kolengi sangama boko Patrick Pankore Likasa on est ma première borne. Rizé Agola, merci. N'a tout aux autres la biso. Rizé Agola yeyo. Rizé, netika on a dérangement to qui offre matin. Netika mawa dominer binoto. Eh, mao bravo. Mais mawa ebiki Rizé Agola to bagarane déjà depuis lesquels résultat de Jebima. Yarato balukana mamegi bele muche lelo susu panzi likolo. Mutwa makolo milaya la kakawa Bila kwa papa lelo ekomi ya barabas Sani papa ya kamera komi opesa na mbanda Moitango ebimaka ture koma ya barabas Na moye ya sepela na butunga na lela Na moye ya sepela na butunga na lela Sapatuna lata ya 43 lelo ekomi ya 45 Motama kolomilai alekaki awa toujours Nathan yango wana cadeau surprise quoi on a pesi bino bolanda yango vraiment na bombeli bino sous ba cadeau surprise na qu'est-ce que j'avais dit malgré bayibi ba vocal na ngai bayibi vocal na oh mais oya Congo dialogue mais Rizé obi avant to komana mambo bayibi o vocal ngene biselo mono ke Rizé Agola ni vraiment dans ba problème na ba touté Rizé Agola moi la malamu parce que ko roloba na ba touté parce que banga ba guerre to yarani Tobanga baguerre même si on a bien éduqué ndetinga boyrisé Agola bien éduqué na niveau parler donc on kembisa des esprits donc toi na bandenga baguerre na la na temps normal donc ngala yebiga boulot nanga yango tata na mama na lingaka rando te na za na problème na mutena mama musique na respectera ba bima liboso nanga na ba oda kuta lelo pe je des nuances on peut sanga ba opportunité belé en plus qu'est-ce que j'avais dit et ça na ba surprise na o je des nuances à bomber bino donc bozela Boroyoka et puis on bête sous vocal ou on baïbi on bête pour la deuxième fois on a confirmé que non l'amour est bon à des pour comment tu kanga singleton oyebi na lela yo chéri maître solo et bébé nanga na beto linga na beta ka na malembe chéri nanga motema ya linga na bondela na loyembo sokaleli erotika talinga na bondela bébé sili sokaleli Amina makonja linga kana bondela bébé nangawa bébé mwana moke sombela elamba mwana popi Jeannette Malangi Cédric Lutumba Cédric marambo yo suka wate bana Congo dialogue mais vocal wana neti no na ngambo maison mère no ngongo lokwa arkeli muto yembiango mais arkeli azala na bino na ferego là dans tout ça longo boy parce que ça elor na ngai et ça faut qu'on donc sauter la page mais arkeli aibi vocal kato loba ya Congo dialogue aibi vocal asali sogoda pezali pour vocal yolobeza yo vocal yolobeza yo mais ya yemi on na maison mais au moins que eza mutoki na yo écoute na osenga na sokoda vraiment etelemela sous le lobela la makamba ko yiba po artiste faut alaxarek ndenga zali capable ko na créativité na makambe belé on s'en comprendre alors nga vraiment makambo wana naza na temps sur lango te nga ika boulot lo ba yibi vocal nga na ko beta ngol sous na qu'est-ce que j'avais dit pendant l'accès que non ça nga donc yango wana quoi bolingo comment ça la caprice banda comprendre que na linga ke a commis compliqué banda comprendre que na linga ke a commis ça la caprice maître solo et tension na ngai e komi o matazo ziane tension na ngai e komi o matazo ziane nani akokitisa ngai motema nazalaka nanga bakanda lelo kanda nangelongwe oyo namoni makambo akokamwa ministre na bana na ye balanda nimba est-ce que bafoka la boy
Koto on a beaucoup Congo. Boyiba lisusu, boyiba lisusu. Parce que nous avons lisusu. Osana yo elekina lole mona dégoûté. O façonné nga liboso bambana nangana bolingo yozobo mangana bolingo yozobo mangaina bolingo yozobo mangai fina lunga nalembi nzutu Shetani Gola Papa Mathias bolingo ya chéri sentiment cheval na mataka. Merci, merci Noël Okito Zota la biso na Londres. Big up à vous, Rizé Agola. Seben Yango Ezoya, l'isolo à 4 minutes 30 secondes. Joël Okito, vraiment, ça a la confiance dans Ngaï, petit nom Rizé Agola. On s'est bête à vocal car on a confiance. Il aura bien Ezali. Vraiment, on va promettre. Bino Bato Boyi Baka. Ouais. Donc, dans la poste, on a Yembande. Yemba, on va comprendre ce qui est Rizé Agola. C'est ce qu'on a ça là. Yemba, Yemba. Bolingo comment ça la caprice. Banda comprendre que na linga ke a commis compliqué. Banda comprendre que na linga ke a commis ça la caprice. Joël Okito tension na ngai e komi o mata Noël Okito. Tension na ngai e komi o mata Zosiane. Nani akokitisa ngai motema. Nazala kananga bakanda kanda lelo kanda nangelo ngwe. Oyo na moni makambo kokamwa. Ministre na mwasi na ye balanda nimbango. Merci bomba po. Soki oyembi to bakoyiba bato batali yo na Congo dialogue et puis na dialogue star bambote na bato batali yo. Ouais, non, ça va mbote na ngai na Guy Basket mokonzi a 24 commis. Ba fait na tout bala na partir à Panama. Patrick Pankore, Venanga Alain Kembela, Waro Malutete, comme bana ya poto tout. Karen Madison, Charlie Malula, n'a pas sur bambote trop quoi. Maître Chibo là, Maître Chibo, n'a pas sur dégâts. Ndekoboni. Ça va bien. Kitoko. Tranquille à travers mon patron Ferregola, j'ai des nias moteur, donc très à l'aise. Congo Dialogue Yango, pour nous Congo Dialogue et l'Obelaroni. Ouais, c'est une belle chaîne donc et là cite-moi Kitoko, tu as une information bien bien on est bossala soto sala à travers les locaux partout dans le monde baé barabiso. Bino bossala ra monde on peut comprendre oh biso te préparer oh biso to sala ra pour na bango donc bozala lokwa ma miroir moi biso quoi donc Congo Kitoko si tu as bien bana poto yango elengi donc rien à dire botala ra muto présentant mo donc mino garçon donc rien à commenter. Merci beaucoup Nolinga. Toyoko ata mwa muke, webi oza Congo Dialogue. Toyoka yo mwa muke, ton na kotagi na répétition na mona ko sa ba lead affaire Egola. Président peso confiance au sa ba lead na ye na ebité toyoka ata mwa Ntswaka. Si bana poto ba yebi risque matane yo mutayemba funga na tala. Donc na ko meko gratter mo mo muke. Polingo na ngai, olele singa mingina putu. Yesola, olele singa mingina plere. Apeta balo fenanga yaka mingi mingina putu. Ale fungola na tala. Obo meli pila nini, chéri fungola na mona. Ola telinga nini. Na rose, na bokima ina bilanga ekomi na tango kobuka ekomi le jino kosta ba mana problème. Bébé fungola na tala. Obo melinga nini, mama fungola na mona. Ola telinga nini. Beba lela kalibele. Beba lela arapena lekine. Bébé fungola na tala. Risa beta mai. Mama fungola na mona. Mona to. Yo, bana poto ba yebi, rien à dire. Yo biga o rep banini. Sigo lelo toza na répétition on a dit que vous préparer qu'est-ce que je t'avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit et puis vous avez préparé Seben signalo à 4 minutes. Seben c'est stylé déjà. Seben est là générique me représente ça les juste à 4 minutes. À tiens on a une chaîne internationale le roi Batras Iben Batras Africa donc et les gars la chaîne est belle dans la poto na kota même sur na RDC Afrique Centrafrique to Hollande donc et ça déjà dans moment dans le c'est stylé tournage on a type si la game. Donc dans quelques jours là, au monde on est déjà donc oh ce que tu as préparé, qu'est-ce que j'avais dit album de Sigam. Avant qu'est-ce que j'avais dit presque à tout ça là non single mot bon. Alors il malaba
voix donc na koloba ba langue ebele ya monde moni ayema na français ayema na latin ayema na espagnol ayema na anglais donc ania faire voir batu à combien azana ba capacité ya royema na ba langue nyonso ya mboka parce que musique ezalaka musique na ba langue na biso na te balingala tozala musique tokoma net un peu moins limité mais est-ce que tout royer ce que ngala ça que non azara na Afrique ta to même mango libanda o mama j'étais ni ça ayema na latin ayema na espagnol donc rien à dire boyoka parce que y a panzara des gens teke natigelo pesa quelque bataille biso mbote parce que tokomi na suka na habité ko pesa banani mbote bataille et puis numéro contact parce que ouais ça Congo dialogue monde entier ouais Congo dialogue monde entier balanda ngo eza mission mo kitoko ser nanga mari mo bien na katami ki motema mavanga donc en commençant donc nako banana na staff technique o biso parce que moto ya travail mon théâtre administratif na au moins aujourd'hui wa ba DMC parce que ma bien la basana ba kochara ba vien na ngai ya Blaise DMC pe susu donc après DMC Vasco vie Blaise il passe en attaque Sikaraji il y a Blaise Polo pote mon meilleur bien président mon rappel monta sakana ba maître Thibaut na staff ne na palo mon na ba ya visa ponda basana ba vanisa je ba ya Shagi Moussa donc staff équipe technique ezara complet y compris biso ba petit ne tozo travailler comme d'habitude donc rien à dire Patrick Molonda sana et tactique de génie tambola bana poto parce que na na bi ke bossa déjà au CP là c'est une belle émission donc rien à dire na pesca juste ba salutation ya ngam tema na banda toujours na junior ko ça tant na mon na revedi ça là bien et puis na ba kita na sala ma solo ba retomber na ngoyaka tout le baraming te junior ko ça papa na GDA motema génie ko ça donc pour les bons à gaz na gaz era Ramsès na bosanité na El Strasbourg na mona nga niket biala donc nikel biala motema mondele maman na biso mondele bambote belé niko ka songo motema Lisa mondele na bosanité ya nga inde ko na Australie Dodi Anthony et sans oublier mon ami de tous les temps Glody Di Carson donc Glody Di Carson motema donc na bosanité nga Francis Mbala na kata prison donc rien à dire bolanda émission mitoko papa qui m'a couvert ya bienvenue Vangasele na bosanité na sonatali na ngambo États-Unis oh biso za la rama otala OK tina États-Unis na États-Unis na moni ya ngai bande ko Michel Makungu au monde mageno mara na leli mara beaucoup merci mavungu na leli bambote belé na tout na monde ba Holanda biso voilà ah oui eh ilunga e bana poto oyo ilunga oyo ilunga boni kitoko hein kitoko fuma ton répétition yo ta biso ton répétition biso bana Jésus musala musala babi na minute oyo bulonde biso nde so to ba fuimir ya Jésus ba petit na yo o santé na ki ba combattant na e biso ba ilunga tozali oyo bige papa nanga embisanga Jésus ne sait embi na ebige faire gola a embisa yo Congo dialogue ngo bana poto bazotala yo ilunga grand danseur de mon pays na ebité ba embiso na nzembo mo ya pe ya Goma est-ce que o yemba pata mo eloko onde malgo za danseur ouais eloko ça alebena moto mweto lekela IRDC nagaja kapasu chimushidi jeje chakapasu chimukwata weyo nyonso bwa jama sheta kobalte bayibi nyonso irenyume bayibi zambi wetu tufoluse mashi ibasho ona signature na ngai liboso on la kisaki makina vanda pembeni ya mtu wa yambo chanteur munene mbogo mais album namno ya Sikezoya eloko pe à 4 minutes c'est benezoya na ebité est-ce que ba pa ya Sikezalo pe notre rozwage ilunga a sele biso biloko asika to travailler ka selon ndenge président na biso Jésus de Nias nde akochaka biso donc dans ces arts ba coré oyo to préparer siko oyo kuti biso to préparer donc ba morceau belé a ilunga zawana to beta ta mo eloko bana poto ba mona neti moi coré mo ya mukie neti mikolo eloko ekangi yango bakore sika donc ola osieti tango osieti oteli mo frentin otuna moko donc là oya ki professionnel donc il faut la pro pour ça la makambo boye ilunga pembe na Jésus
on a profité de sa vie, on a eu gloire en ça. Et Jésus se retrouvera paix parce que l'orchestre rebelle, les danseurs, on a net à l'écart, est-ce qu'on se retrouvera paix? Est-ce qu'on a danseur? Danseur à quoi yembate? Danseur à quoi yembisete? Il y a danseur, il faut le dire. Naya na buakale mwa mutombu sala ka chamalongo bana ba ya lubilu siko presa mona ke voya ilunga ezana no moni meke na champ yango mona ba meganga na champ nzembo este na palola na chiluba siko na mnonga mboka au sentir donc biso bana sheta koyemba ezade ya makile na biso to koyemba siko ilunga bana poto batalio Francine Ngemba zotala yo, Rebecca Ntoto azotala yo, Betty Bouana azotala yo, batutu bazotala yo, Guilain Soumaïli kolo idéologie, Ungwati Sébastien Witt bazotala en Angola na ebité. Sébastien Ungwati Witt na pese mbote, na vient nga gloire sai. Mobali ya pembe, na pese mbote na Tyson ya talo na mikili, na pese ba vient nga ebele na mikili. Isis Tola, Georges Calypso Sendeo aux États-Unis. Après, nous famille présent bébé Caprice, bébé Colline. La famille moi bimba na pesa ngombo te fuma. Abo ilunga ta moi sinon pesa mbote te. Na pesa petit nga Natalia. Chérie non Natalia. Petit nga Natalia o to na de moi j'ai banime. Yo biga jeune des ala. Rare musicien tanga comme moi si na télévision. Ah. Te Oezara maramoyo. Yo mabi otan natangati. Tangi. On a lobby ba mise ba boya me yo tangi. Oh natangi na. Otangi momino mo wa chérie non. Ngate wana biro na ngala kana e. Ilungo wanga ni lis. Momi te. Biro ngala. Oh chérie na yo. Biso dona na boulot, biso to bundana ba boulot. Bo ilunga no za boza chérie te. Ba petit bana bango. Bana bango metala awa ya place musala so tange boya. Na olinga bana poto bazotala biso Congo dialogue yango to yota mwantswaka. Ouais, avant la bande na personne vient ngai na personne mokonzi nanga nika boroni na partir non na libota na emo mbote belé na personne vient ngai Alain Kembela obi masolo ritinzele na personne ser ngai Ani Echele bino mo boyebi na Sabino envoyé spécial ya Maman Maria ye o atapela makambo animation lelo mama komo konza makambo animation ne tozala bandeko boy grâce ya nika boroni na miko na sabanga Sila kanda ayaye lile nzamba sila kanda ozokosa yozokata no penzalai soke salakina tanga Moise kingwe keiyo ya sheta mwana mari makesi enza wise ale kata la isoko benga sheta chefute enza wise migoto kata lai Makambo boye zalara la Congo dialogue animatrice. Ezalate mais na mono n'est pas confié l'omide. Non, ezari tinzela ngana bime pas chetani gola. Ngai na uta na folklore, malama pas cheta na formation dans soda na bunda ne lelo suto na ba Golbert. Lelo sous Blaise créateur aya kutibiso akutiri tinzele donc ito bosé kaka na bango ngana bima pa chetani gola bana poto ba yebi ritinzele webige baba si omona moi sagene goyema mais ritinzele andimi na animation veut dire et ça la ondeni oboyino goyema ondimi no animation ngana linga na nganwani bulte me ngana linga nwani natalaka ba chanteuse ba bime belé monotonie po kokate tondeni naemba fort taka na pembe na Jésus naemba fort ya fort naemba fort taka na en animation chez Tandima c'est ka santa taka na lo baboy staff gang ba ebi masolo yo vela ngai Rodrigue Mokili papa na Claudia Mokili motema bébé Kigoma aebi masolo bien donc Jésus bien naemba fort na pembe na Jésus na Yesu na bakisi donc lito ebeba bana poto batali yo ritinzele animateur to ga lisusu animatrice tala to mesala ba animateur mais yo animatrice to ga sumo eloko ritinzele ouais mikolo na lelaka Kalombo chéri nanga yerite yenzele Kalombo wadi kenda madunda ka bolu wobo chini bugula bonseka Kalombo chéri nanga yerite yenzele
kalombo wadi kenda madunda kabolwo bochini bugula bonseka papa linga mwasi na yo ye motako binisa yo alezema mama linga mobali na yo pesa ye kiti na ye yende motako vandisa yo alezema vandela ye alezema migoto vandisa kaka. Merci balobi vandela ye alezema balobi vandela alezema tika to pesa mbote na papi ambassadeur Petit Zebola, pourquoi pas na Patou Maesi, panneau solaire Patou Maesi, je confirme avec force. Merci Ritunzele na été batalo sorope sa bambote. Na pesi mbote na di chakalambi frère chéri motema ya kifukia di mwana suka ya Paris. Na pesi mbote ba Claude Lukeba Kweno na Switzerland. Claude Lukeba Kweno oya roboya ye ba opérer cette fois. C'est un mystique. Na pesi mbote na vena ngai Simon Bidi na Suisse. Yolande Malula. Tokomi na suka ya dialogue des stars. Tozo bimanabiso, tozo bimanabiso. Tozo bimanabiso ka ane na ebisa ibino to uti na inde 3 pona rosola. Na ba mission faire rigola na ebike ba tout o bazota la biso na Paris. Ba tout o bazota la biso na Paris. Merci beaucoup. Merci na ba tout o bazo soutenir City Oyo. Merci na Francine Ngembe, la femme à haute qualité, phrase correcte. 100% Kano Kaka et pourquoi pas na Chico Deolo, prêtre responsable Chico Deolo et pourquoi pas na papi ambassadeur Petit Zebola et pourquoi pas na Des, je dis bien Des loka matériel ba loka matériel ba la rami ba lete keba repesa mbongo et monanité Des loka matériel ba lobi Des loka matériel l'homme des événements au fouti mbongo na poto na Kinshasa ba pesi o mutuka Des loka matériel merci et pourquoi pas na Guilin Soumaïli Krolo idéologie merci na Chico Deolo et pourquoi pas na Batia Dodo Pierrot Gombo El Picasso et pourquoi pas na Rebecca Toto Badiama Gladys Ngoya Aigle Jaune Timothée Mboso et pourquoi pas na Patricia Mbokanga. 4 ans moi je vous dis bye et à la prochaine Tobimato polémique.